quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, il y a Sika. Avant que Bandele Tongame Vongo, il y a Sika. Il y a un moment que Congo, il y a Sika, il faut s'imposer dans Katamikili. Congo, il y a Sika, c'est super. J'adore le Congo. Akota bolo kala kala kala. Oh abima kate, lelo abimilelo, seke makamwe salio. Abima kate, abimilelo, seke makamwe salio. Sobe o abima kate o, abimilelo, bemba olikamwe salio. Abima kate, abimilelo, olikamwe salio. Tate bela bema kete menga somone kobo. Ibakayo tiko mbole okote ngomona bokuba kuma. Maninga kitire mi bala ngondo komiwa. Ulika kusono motile ko samboza ntama Mawe kere bote maboka katala. Ekimo yaka mama ntima dene tege nya tutu materi pinje. Balo bipemba wa bimakate. Soki abimilelo. Seke makapwe babio. Abimakate. Abimilelo. Seke kamwe salio. Atemuna nga basalie. Nabengi tefo. Atemuna nga basalie. Nabengi teripinjo. Atemuna nga basalie. Nabengi chacha ke mungani. Atemuna nga basalie. Nabengi fami wetio. Kongo asikalo yetaki mukabani melia. Kele bote maboka katana Maurice Remie. Konya matate bebe mangeta menga somona bokuba kuma. Kongo asika bimate. O abimilelo. Sekeli kamwe salio. Abimakate. Abimakate. Seke makale salio. Abimakate. Kongo asika abimakate. Kongo asika salio. Abimakate. Abimalo. Sekeli kamwe salio. Abimakate. Abimalo. Sekeli kamwe salio. Abimakate. Abimalo. Sekeli kamwe salio. Malobaki papa bemba ko batama. Papa ka ko bimate. Malobaki papa. Bonjour chers internautes de 3xW Congo Yassika. Moi c'est votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego Kao de la presse congolaise. Nous voici ici à Wanakatia, Laye, place Oyo. Mokili Mobimeza mobilisé le peuple congolais Miss Nabango eza localisé awa pona koyeba bakoloba nini akobimato akobimate sénateur akobimate voilà nde biso na presse toye pona kolaksa makambo se koleka awa na ebisi bino ke délégation et outil partout dans le monde entier toza na délégation et outil ya MLC outil en Amérique et outil na Canada et outil en Australie place beaucoup d'avandaka. Tous les combattants, représentants, combattants intellectuels, combattants maële, baye, makambunyo sezali, journaliste, baye, Congo Miki, les ali, Congo Yassika, les ali, site ming, les ali, wana, kaka pona couvrir, pona informer. Il fallait pas y aller, il fallait pas y aller, alors il y a cette règle qui bembat, alors le gars on est là. Attends, la lobby, quand les autres, ça reste la loba. C'est des fleurs, maman. Boye bi bemba te yako sabino pas cité sabino pas cité innocent vana kuna bato bazofa na Congo bi bezo na Congo kuna bato bazofa na Congo bazo ndango te mais ene innocent alors vana a kata la ba viole na Kinshasa bota ko landa ngote bato bata ko kufa bota ko landa ngote bemba sala loko nini bemba penda sala loko nini bemba sala loko nini bemba bomina ba libérer de ko la biso na zatinate c'est bon, c'est après-midi que c'est ça quand il a son boulot. L'organisation est un compte. Toko dit partir de moi. C'est bon.
ekosala nini mokoko mpe ezala akoki mpe eloko mabe abwakeli biso mpe awa eloko nini ayekosala esi atekaki mpe baepala tikala kuna ayekosala nini Là, il faut analyser ça. Salut. Ah, on a commis quand même. C'est bien. On a voulu, on est commis sauf qui paie. Ah oui. Mais voilà, on 400, bah, on 400, pas 400. ça bazolanda na poko oyo mona eza kama politique juge ndenge azotanga véridique yango ndenge azose prononcer lokola komi na place ya procureur oyo nakolo baka yango eza baja politique mais bakanzaki MLC ekufa te tolobi kaka ke ata bemba tikali na prison bakateli mpe prison ya vie te bayebela kaka MLC ekufa te kongo mpe ekufa te mais ane oyo bango kaka basa nini bayebela eza bongo kata parole kutana muta mabe déjà ça déjà na yewa ya mutema zozela ya munena ukweza le bankana la oui le Injustice. Injustice, mon gars. On a compris que... Un politique. Pourquoi quitter n'a pas vu seulement procédure, vu sa procédure. On dirait qu'ils n'ont pas tenu compte. Non, rien du tout. Oui. La peine n'a pas été fixée, mais c'est coupable. Je se rappelle son micro interview. C'est dur. Yo, zone ciment, on a profité de la caméra. Comment s'est passé le verdict de Laurent Kessler? Écoutez, c'était assez dur parce que on a un sentiment que le juge va tenir compte de ma plaidoyer et salamité. Donc, option, c'est un procès politique de Bandon qui m'a fait en haut. Puisque le lobby que Jean-Pierre Bembazo qui va mesurer, mais insuffisante. Il fallait aller jusqu'où. Il y a une situation, mais le bateau, il y a les Nations Unies, il y a une situation. À combien de bateaux des Nations Unies, il y a des reprochés aux miliciens, aux soldats et MLC.
comment il peut aider. Comment est-ce qu'il y a au Kakoé Bango? Évidemment, les autres aux alliés, 20 ans plus tard, mais on a la connaissance de fait aujourd'hui, mais pas à l'époque, on ne pouvait pas avoir cette connaissance. Jean-Pierre ne pouvait pas avoir la connaissance de fait. Donc, pour l'Angaï, je suis très déçu. Beaucoup de gens disaient avant que cause à la procès politique, j'ai de plus en plus le sentiment que là qu'on s'est trompé. Voilà. Et mais prononcer PNT, on attend que PNT Bima. Je ne connais pas la procédure, comment expliquer que Kati Makambo va prononcer la peine en hauteur. Et comment vous avez jugé attitude du juge? Comment vous l'avez trouvé? C'était impartiel? Je n'aime pas beaucoup dire que les juges sont impartiaux ou pas, mais je crois que l'élément essentiel de la connaissance de faits, ils se sont totalement gourés. Personne ne pouvait avoir une bonne connaissance de faits. Ils ont dit eux-mêmes, Jean-Pierre Bemba est parti en Centrafrique. Il a appelé les hommes du MLC à bien se comporter vis-à-vis de la population. Ils ont reconnu qu'il a institué un tribunal pour juger ceux de ces soldats qui s'étaient rendus coupables. Mais ils ajoutent que ce n'était pas suffisant. Qu'est-ce qui aurait été suffisant à ce moment-là? Jean-Pierre Bemba a écrit aux Nations Unies pour dire voilà, j'apprends que mes soldats ont fait ça, ont fait ci. Au général, si. Représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et celui-ci ne lui répond même pas. Donc les Nations Unies n'avaient pas une bonne connaissance de fait. Comment est-ce que lui, à ce moment-là, pouvait avoir une bonne connaissance de fait? C'est biaisé quelque part. Et qui sont derrière cette affaire, en fait, selon vous? Ça, c'est difficile à dire. Nous attendons qu'on fixe la peine. Ça n'a pas encore été fixé. Nous espérons qu'ils tiendront compte de la situation objective dans laquelle Jean-Pierre Bemba s'est trouvé, de son comportement comme prisonnier. Et on va voir, on attend qu'on fixe la peine. Mais je dis que c'est très dur et je ne crois pas que la façon dont on a orienté les choses corresponde à la réalité. Merci, vous êtes sur 3xW Congo Yassika. Alors voilà, Touti après verdict, Tozali na responsable numéro 1, il y a un secrétaire national, il y a Etali Maramba MLT na Libanda, na Kombo il y a docteur Mbungani. Alors impressionné Zanini après verdict, Oyo Batuno Sobala très déçu, Bazobaza très déçu. Alors espoir que c'est là qui que sénateur Azobima, mais yo impressionné Zanini. Bon, néo moni na elongia moko na moko ya ba Congolais ba vandiawa. Kombo moko kaka na lopoto babenga ngo déception. Parce que ndenge bandeko balobi, ndenge ba combattant balobi, toyaki awa pona koyoka verdict ya libération ya Jean-Pierre Bemba. Mais taka ndenge juge Akati alobi que président Jean-Pierre Bemba a condamné. Mais bateau ya droit pe balobi que après verdict conseil à Jean-Pierre Bemba na ndingisa ya kosala appel na décision wana yeba ke kosala appel parce que eza injustice moto abundate abomisa batute mais bazo condamné na tort oyo ya salite bana Congo bazala na calme batieliki te na procès oyo appel tozwa solution à magamu. Donc solution ezali pendant ba condamné te nan ba condamné pété nan ba azu condamnation mais nan ba fixer peine te. Alors on a ce que les procédures mosusu ka rappel dans ces pays ce qui après ba rosala ba fixer peine ce que peine moko ezali ya muke a mbala moko na prison mais ba avocat na ye baza pe na possibilité d'emblée ya kosala appel contre décision oyo ekwelelo mais Congolais nyonso sala parce que ya biso échantillon monene toyawa pasi na motema ya bato pe toyebi ke na mboka lelo mawa ya makasi po bandoki oyo bazokamba mboka na biso toyebi ke baomeka champagne mais champagne yango eza ya ntango moke parce que o peuple a décidé peuple alingi changement toyebi si bango bayebeka parce que Jean-Pierre Bemba mwana Congo a koti prison oyo bango ba complice nango toyebi ke nzambe akosala suite à magonga yosala na mikolo koya vraiment message ni ozala ngo pona peuple congolais bazolanda ba perdre espoir be balobani jamais peuple faut garder espoir pour Congo eza biso nyoso
tondima te tozala kokambama na bato baza ba incompétent et bazala un espoir que Jean-Pierre Bemba Kino akozala libéré. Merci beaucoup. Merci. Jeunesse sentiment ni ozana ngo jeunesse de la MSC sentiment ni ozana ngo après avoir koyoka condamnation oyo CPI tout ça la pour le sénateur Jean-Pierre Bemba. D'abord na repesa mbote na communauté congolaise à travers le monde, na repesa mbote na jeunesse congolaise mobimba, pe na diaspora na biso, pe na ba peuple congolais so bazali na kati ya mboka na biso. Ezali mbala liboso te assisté na procès à sénateur Jean-Pierre Bemba, mais le loto yaki koyoka verdict ya procès na ye. Bon, au monito s'est déplacé en masse, un peu partout pour na procès en même temps soutenir en tant que moi na mboka, quel que soit Mabé ou Yasalaki. Alors, défaut comme pas dans la qualité. Mais ce qui prime d'abord, Azali moi na mboka, et soutenir. Et en même temps, na même occasion, pour tous les témoins et histoire. Au monde biso to ali jeunesse, il faut participer à l'événement ya boye. Pour to bandera ni lobby to ko expliquer na ba chaîne na biso to ba kambia mboka ya lobby, ndenge ni to ko tambola parce que le lo sali botala makambo ko la yo boye na boye. Ozomona. Et en même temps par rapport à verdict, tout ça relève de comment on appelle de la compétence du tribunal. OK. Donc tout ce que par rapport à ces procès. Mais ça, c'est ce qu'on a. Est-ce qu'il va perdre espoir, peuple? Tu perdre espoir parce que ce procès a été suivi au niveau international. Donc cela veut dire quoi? Nous devons garder espoir et garder la foi en justice. Si la justice est juste, et nous verrons la justesse de cette justice. Parce que par rapport à ces procès, c'est la crédibilité de la Cour pénale internationale qui est mise en cause. Vous comprenez? Et en même temps, c'est la comment on appelle, c'est la responsabilité de, comment on appelle, de la communauté internationale aussi qui est exposée. Étant donné que le sénateur Jean-Pierre Bemba a purgé 8 ans de prison, j'espère et je crois quand même qu'il était grand temps qu'il soit libéré. Nous avons vu, il y a certaines personnes qui ont été arrêtées après le sénateur Jean-Pierre Bemba ont été si libérés librement et rapidement. Et notre plus grand souhait est de voir que demain ou après-demain, que le sénateur Jean-Pierre Bemba puisse retrouver la liberté. Étant donné que Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant qui possède la clé de la liberté, puisse remettre cette clé de la liberté aux juges qui ont la charge de juger et de condamner et qu'ils soient vraiment condamnés équitablement si vraiment et cela est juste. Au nom de la justice. Merci beaucoup. Là vous étiez sur 3xW Congo Yassika, votre humble serviteur Maurice Premier Nayaki awa pona ko couvrir bino pona bino musana biso zalika ko informer musana biso zalika ko lakisa makambo ko lekana mokili mingi babenga ki Maurice événement ezali na Europe ndeni ndo ko sala ngo to yaki ko couvrir pona bino ba condamné sénateur Jean-Pierre Bemba mais bakati vraiment mandaté et puis to yebike ndeni to ko sala vraiment tous ceux qui ont avant jugement le verdict est quoi ba condamné sénateur Jean-Pierre Bemba mais bakati nanité bakati mibe bakati te ko sala combien de temps appel ni ya ko zo bakati non pente mais yo sentiment ni en tant que combattant sentiment ni nos ala ngo mais né to lobaki na première entrevue que tous sentir que il y a un problème tous sentir qu'il y a un problème pour retirer la Katumbi, Kamere, Fayulu, na tout temps et mon docteur Mukwege élément et à point Jean-Pierre Bemba dans les bandatés. Donc tous les arrestations politiques des Okoba c'est Kokoba pour aussi bibisa G7 na bango lokuta na kati ba traître ba traisa chairman ba soki ba kamita soki ba donc ba délice sanga ba kunate ba Thomas Luaka ba kunate mais netité netité et moro yoka Luaka côté G7 et moro yoka c'est ça à côté G7 toyebi ba plan wana donc bazo banga force ya sénateur mais biso tozana elikia lokola yemoko abimisa ngo avec Dieu nous vaincrons jamais to perdre elikia
awa sikoyo ndenge omoni tozozela mwa moke mpo bakangi ndeko na biso moko auti Autriche balobi ke awa basalaka baarrestation administrative te arrestation na bango ezalaka nde judiciaire donc faut basambisa ye mwa moke ezala na traducteur ekosimba sikoyo mwa 6 heures du temps donc awa tozosolola soki tozela il faut tokende o mibeko bambila bazopesa biso tolongwa donc toyebi te soki aussi okende nini. Merci beaucoup pour l'intervention na kati ya Congo ya Sika. Il sera parmi nous pour très bientôt. Qu'est-ce que vous allez lancer comme message pour tout le peuple ou tout donc les membres du parti qui sont branchés leurs yeux ici après avoir écouté vraiment ces verdicts, comment ils vont sentir? Quel est le message d'espoir que tu peux lancer à aux membres de l'MLC qui sont très loin à la République démocratique du Congo? Ouais, le message d'espoir est que le chef d'accusation a été vraiment réduit parce qu'il est reconnu coupable de négligence, non d'autre chose. Donc, vu le temps qu'il a déjà passé au CPI, moi, c'est ça qui redonne notre espoir et c'est de là que nous croyons qu'il sera bel et bien parmi nous pour très bientôt. Donc, nous gardons l'espoir. Okay. Nous gardons l'espoir. Ok, merci beaucoup. Ok. Yo zangaka te, yo zalaka toujours wana tolandaka yo, vous êtes sur 3xW Congo ya Sika. En tant que combattant, présence na yo zoloba nini et puis verdict la kisi nini pona yo. Verdict la kisi injustice. Verdict la kisi que les Congolais d'aujourd'hui on doit nous-mêmes se prendre en charge. Non, on peut même pas compter sur la communauté internationale ou un individu. C'est maintenant à nous les Congolais de se prendre en charge et de mettre le gouvernement de Kanambe dehors et de soutenir nos frères comme de Jean-Pierre Mbemba de cette injustice de la Cour internationale, crime dirigeants africains ou dictateurs bien sûr, mais il faut CPI ya pamba oyo parce que grand dictateur comme Kanambe Sassou Nguesso balotika bakoka na mboka wana mais lelo yo tala muto ba condamné verdict biso to yaki awa to yaki na liga ke tozonga na Jean-Pierre tozonga na Ikwe et puis pour la biso ba congolais Jean-Pierre Mbemba aza condamné te distraction politique parce que ça va lobby ou la communauté internationale et puis il y a un Congolais qui lutte vrai pour le code du Congo. Il doit se retrouver comme des Lumumba. Mais aujourd'hui, on ne peut pas t'assassiner comme on a assassiné le Lumumba. Comme il est changé, il y a un moment où il va créer un cours international. Tout va travailler la décision, la plaisir. Il y a la communauté internationale. Il va pouvoir. Merci beaucoup, Toki. Message Nayo. Tala Vladimir Poutine a réussi. Tala crime contre l'humanité. Vladimir Poutine a sali le peuple russe, le peuple iranien. Ceux qui syriens. Mais Tala Leloyo, Aza libre. Il quoi ça là? Agenda ko aider gouvernement en place. Ingeta Tata Congo. Ingeta. Merci. Bonjour chers internautes, voilà je suis en présence de Balukuna Oyazali, vraiment l'un de grands résistants na kati ya mboka Oyo. Alors présence na yo d'abord ezaki nini? Pourquoi vraiment oyaki awa? Et puis verdict ko elobele nini? Bengai na ye pona ba réseau belé. Il y a liboso nazali ex-agent ya Jean-Pierre Bemba, on a travaillé na chaîne nae pendant 12 ans. Donc je viens voir un ancien patron que je soutiens pour la libérer. Deuxièmement, nae en tant qu'acteur politique, nazali nakati ya opposition. Lui aussi et son parti politique basé nakati ya opposition. Donc na cadre ya unité, nous ne pouvons pas apprécier que un de notre Azalanesika passe. Voilà un peu, et la troisième raison, c'est que je suis un combattant, il y a poto, à Kangami na poto, na kowe kozala absenté, et Sika ndeko na biso, asali eloko. Verdict oyo pona yo binini. Te verdict eza ya motema mabe, eza motema mabe. Jean-Pierre Bemba, sénateur en mboka na biso, il mérite pas ça. Po batu oyo ya mboka oyo ye akendeki ko atindaki batu basunga, batu ango baza inquiété te. Déjà eza injuste. Voilà un peu ezali lo mwa malamu te. Message ni ozo lancer pour na combattant pour na diaspora mobimba. Message mune nazo lancer na ba combattant ezali que tobo sanate ane tozali ezali ane ya otolobaki ya yebela tozana 2016. Il n'est pas question que batu bazala na esprit attentisme o nazomona.
esprit oyo nga nazomona sikoyo yango te parce que lumbe na mwete na moto oyo tolamukaki nango depuis Kabila ayibaki élection ya papa Tshisekedi tolobaki tozobundana po akende mais maintenant tokomi na moment oyo constitution au-delà ya baeffort na biso constitution ezocoince ye mais nazomona biso moko nde tokomotaelaka constitution tokomotaela constitution or biso nde il faut tosimba constitution totambola na mibeko ya constitution mais malheureusement bato bavandi bakomotala constitution. Vraiment, merci, vous étiez sur Congo Yassika de votre humble serviteur Maurice Premier. Tout ça qui depuis là, message dans mon éleki, courage dans mon sala. Merci Nabinopé et salutations à la téléspectateur de l'Union. Merci beaucoup. Encore toujours, nous continuons notre reportage. C'est 3 fois W Congo Yassika de votre humble serviteur Maurice Premier. Tout ça, la journalisme, partout les alliés, et à la gauche, et à la droite. Nous sommes là pour vraiment donner des informations. Toyaki awa pour vraiment verdict ezaki le koya et tokutani na bandeko nyoso eleki verdict ekoyi yango toki toso ba impression ya ba responsable ya parti ya MLC mais nazo ko préciser que ba bazali bazaka ka ba membre ya MLC te bazali ba diaspora bazali ba membre ya MLC baza ba combattant donc toute donc catégorie ya peuple congolais va se retrouver awa pour na relaxa bolingo na bango envers sénateur. Alors vous yo uti en Amérique impression na oni nezali après verdict uti koya. OK ngai monsieur Chambelin bongo pasi na uti na Amérique nazali moko na kati ya MLC États-Unis toyaki ko soutenir sénateur Jean-Pierre Bemba na moment ya verdict na ye mais tozali décis na résultat au tokota nango lelo pour être ba condamné mais tozali vraiment décis parce que toyebi que il est là pour rien et nous attendons l'espoir est toujours là nous attendons que bakokatela mbula boni pour être toyebi était à Fandi na esika wana pendant plus de 8 ans peut-être bakoka télé moins 5 ans et peut-être à cause la libérer dans quelques jours yango tozali un espoir mais décision ezali décision injuste tozali ko mona on dirait que main noire moko ezali na simana yango mais biso bana Congo tokolemba te tozali toujours ko bunda po ete démocratie réelle kota na kati ya mboka wana. Vraiment message que lancé dans le peuple bazaki Holanda verdict et na ba membre ya MLC. Message ezali ya Kolanda ya ba membre MLC ezali tozala toujours debout, tozala espoir et si la terre et c'est la foi qui fait vivre, to continuer toujours tozali un espoir que to continuer ndenge tozali ko tambusa MLC avec maman Eve na courage na e bazaiba o azali ko sala MLC est là et notre cher parti malgré président Zalité toko faire marcher parti et toko kende na babisika nyose sengele sala mapote parti na biso MLC et kende liboso. Merci vraiment message na mone komi comme toujours tozoloba tozawana tozo retourner au moni tozo encadré na ba policier après verdict je suis en présence des confrères journalistes Oyo azo eko évoluer na Londres ayaki pe ko couvrir événement Oyo toujours en collaboration na Congo Yassika Oyo to kosala grand partenariat alors en tant que journaliste oyaki kosala musala Oyo message ni lokoloba pour na peuple congolais et puis information nous repesa bango à travers Congo Yassika yango. D'abord nazo remercier yo Maurice Premier donc aux amuto bandi musalo lelo depuis Kinshasa to eba no bien oyebi banda ko ya otala biso na maison tout ça ndeto sala musala donc eza ya lelo yote eza professionnel eza ya lelo yote eza te kende ba blogo ezo bima masika tout ça bon étant que homme de médias biso ifto zala au milieu du village donc eza likamto yaki ko couvrir oyo toye d'abord un aza patron na biso to travailler mingi pona ye to continuer toujours au sala et to yaki pona information to moni ndenge makamio so eleki donc to senga toujours na nzambe ke likambo comme likambo politique nzamba sala et puis to senga na parti o ya MLC donc bazala apaiser va continuer toujours quoi na présent na bango na leader na bango prière ezala toujours et puis yo kuna na Londres makambeza nini kuna na Londres oui na Londres makambeza bien toujours évoluer
tolingi nde te tokota na biloko oyo bato oyo babandi lelo bayebi masolo te naza deja na mokolo Congo ya sika donc partenariat déjà yango c'est salami désormais na Londres soko lingo sala eloko eleka na Congo ya sika mona ngai toujours. Donc kolo likambu yeyo tozo signé makambu nyonso tout en marche. Donc désormais représentant Congo ya Congo sika na Londres ngayeyo banda lelo yemoko désormais oluki Joël Bouloba donc numéro ezali 074 041 78 129 donc obengi orozwanga moko na zongeli susu numéro 074 0 plutôt 074 041 78 129 donc naza on a Joël Bouloba ozwanga et puis donc désormais oyo bambiaka ya presse ba masolo oyo ka bima na Congo ba jeunesse ba na Congo bato basala bango ba héros dalon bango yeyo basala bango lokola zui masolo ya Congo ya sika na Londres après l'événement oyo to mona ndeko là toujours chers internautes to esaki bino que délégation outil dans le monde entier voilà même na extrémité de la terre na Australie bandeko bayaki papa oye pour kolanda jugement ekweyi d'abord commencer à se présenter et puis sentiment dans les années pour le jugement oyo tikoya bon papa liboso na personne merci pour la micro na yo ngai Lievin Siki ngai nazali secrétaire chargé de développement de la stratégie à Australie toyaka pour na procès ya Jean-Pierre Bemba Gombo bai moto mona mboka mais euti okoya alobi aza guilty bon sentiment na ngai ezali sentiment moko ya peine na frustration nazomona ke ezali injuste pour la nini injuste parce que likambo bazo condamné pour yango mokili yebi Congo pe yebi ezali nango makambo ezali politique parce que comment se fait-il que ye baimoto makambo na esama kuna na Centrafrique na ngambo kuna ya zalaki kuna te pe ba requalifier susu nini wana balobi négligence bon négligence bokangi mutu botie na place à molili pendant 8 ans na suka bolobi négligence pe bozo condamner na monique ezali vraiment injustice mais na linga lo baboy ole ke ezala sango mawa eza mawa te toyebi déjà toyebi makambo sozo leka Congo ezamboka munene Congo ezamboka espoir toyebi munguna alali pongite mais biso tolembi te tokolemba pete Congo eza ya biso toko continuer kotelemela bandoki bato nyonso o balingi bomenga Congo te to continuer kotelemela bango et puis elika nanga ezali parce que balobi guilty mende ba prononcer na note ba prononcer pesa mina note motasi asali 8 ans na yebike soki bata ba condamné pour la négligence ekozala 5 ans mais soki balongoli 5 ans wana bazongisele 3 ans donc baimoto akozala libanda nalobi boye voisin yebela voisin message pour na bana Autriche Australie espoir nini message zo pesa bango à travers votre humble service site na biso Congo ya sika na uti mosika bana Australie ba membre MLC Australie soit en passant na Pessimbote na représentant Australie Claude Bokuda azana bisote moi kokoso ezalaki mais ezali na pesi bango mbote na koyela bango pe makambo ndenge nyonso elekiawa pe totel maka ngi to keneka liboso Congo na biso likolo se liboso Claude Bokuda na moni représentant na yo azali masolo nyonso ezalaki na kimi ata ezalaki ya pasi na moni que message tozoka message d'espoir que mokonzi Jean-Pierre Bemba le sénateur Akobima wana ezalaki secrétaire général na MSC chargé de la stratégie de APC Bino. Merci beaucoup namoni bakolanda na Congo ya sika. Merci journaliste, merci.
Merci ba maman bani ko pesa message na bango na ma oyo ba uti koyoka ba maman pour ça moi pembeni parce que dès to zala mali les amwa makasi maman message nous allons nango na sima koyoka verdict oyo CPI koloba pour na sénateur Jean-Pierre Bemba. En tout cas ngai verdict oyo na CPI nango te po ata ba kondana mutu vraiment ezala boete Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba ça salimbula mwambe. En tout cas verdict on a comme na suka pour na na moni bouté comme na noté moi ndi ma okuto ezate il faut pas que Jean-Pierre Bemba malibanda pa bo za bo mabatu kuna na Congo ba na mona bango te ngano na ndimi verdict to na to comme na suka te na to de la ti butu ndebo interroger nga lisusu pa na comme na suka te. Donc, yo comme la soukate, ils ont message espoir kolobake Jean-Pierre Bemba, sénateur, président de l'MSC, Akobima. Akobima. Jean-Pierre Bemba Akobima parce que elle est innocent. Jean-Pierre Bemba sali le côté, et là on dit Jean-Pierre Bemba sali. Jean-Pierre Bemba Akobima. Bana Congo, bana Kin, nga maman chantant na confirmer que Bemba Akobima. OK. Maman bongo yo message nous nango est-ce que bato balemba peuple congolais alemba membre ba MLC balemba yo ozala message no koloba pona ba oba sokolanda yo na sima koyoka verdict o tioleka. Merci noko na parole pesinga et puis nga souci na uti musika na Allemagne na yeti awa poma kamba Jean-Pierre Bemba ona mutema na biso bana Congo kasoto yoki lisusu awa epesi so motema pasi na modende ko nga mwasa lobi yango butu ekomi na noté journée za nanu mulai omole mso lobi ndengo wana bango bazale mso bazabe nzambe te to sutuka na minute ofa bimi ezanga 1 million c'est quoi Julien Beck mutna zolo bango. Donc lobi ke atande nini Bemba sénateur Jean-Pierre Bemba président MLC espoir ya peuple congolais akobima kaka bati espoir ki akobima kasoki politique nambe wana soki ye mutazo sala ndengo wana ekosukila ye moko kasatina mutu na yeke kabila nani Bemba akobima Jean-Pierre Bemba akobima tosala ngo d'accord akobima buto komi nanu te journée za muleto omale mso to kei boy na sima biso tseli kobima to yebite. Merci Ozalaki sur 3x Congo Yassika, votre humble serviteur Maurice Premier. Nous sommes venus seulement couvrir donc événement Oyozaki, événement au peuple congolais là. Et message quoi que Azali condamné, mais suite à négligence. C'est-à-dire que faut suite à négligence, condamnation Azali combien? Nous sommes na kalaté, tout ça la monsala. Espoir ezali na ba membre tozali komona awa balembi te baleli te mais baza ko compter ka espoir ezali biso tosali mosala bino beboyoka be espoir mboka kende liboso. Merci.